nyonso bolinga kolanda culture africaine olanda biso na Canal Congo TV okozala dessus te. Se quer saber cultura africana, segue-nos em Canal Congo TV. Voulez-vous découvrir les merveilles de la culture africaine? Suivez-nous sur Canal Congo TV. Vous ne serez pas déçus. Canal Congo Africa is good. Mbote na bandeko banso bazwi libaku ya bolandi émission onzela ya Canal Congo TV. Solo émission yo ezali kotalisa boni mama ko kozala. Émission yo ezali mama Lamuka. Mama Lamuka ezali yoko ya manaka ya Canal Télévision ndeto ko ya Canal Congo Télévision. Oyo ndeto ko banda kolakisa moko ezaleli ya mama makambo nyonso mama kosalaka to banda kotika iloko te nyonso oyo mwasi to mama azali kosala to banda kolakisa ngo tango nyonso. Solo na émission na biso to kolobela lelo thème ezali ete la vérité dans les mariages. O to lobi bo solo okati ya libala tozomona maike na bisika tovani na kati na société makamaiki toza kokutana na yango na tina mabaya na biso yango na toche thème oyo po to meka moke kotalisa bandeko bakolandaka biso nini ba kosala to réponse nini bakoki kozwa na nzela ya émission na biso. Lelo to yambi invité na biso mobiangami na biso na kombo ya Papa Rodi Lubela Kifu. Papa Rodi Lubela Kifu yende aye poto sombiti na makanisi na mayimatali émission ya mokolo lelo. Mbote Papa Rodi. Mbote mama. Papa Rodi ndenge na uti koyebisa bandeko balandi makambo ebele makambo mayike toza komona bisika tovandi na tina na mabala ezali kokufa makambo bamama baza kosala pe batata ba kosala ezosala kitoko te yango na toye tolobela mwa moke bosolo kati ya libala. Solo Papa Rodi tolobi boye na kati ya libala bosolo nini okoki koloba bosolo nini okoki koloba na molonga na yo mwasi to mobali to bosolo nini yo okoki koloba te pamba te o soki na lobi yango ebebisi makambo o soki na sali boye ekosala boye bosolo nini mwasi to mobali akoki koloba na molonga na ye. Matondo mingi mama journaliste Nzuzi eyano nawe eyali motuya penza liboso ya o etali makambo ya libala na banzi toza kolobela bosolo kati ya libala bosolo nini ekoki na moto koloba kati na libala pote libala ekende liboso na banzi yango nde eza penza motuna na yo nga na banzi bosolo o esengeli koloba kati na libala ezali bosolo itali yo mama pe yo papa kati na libala bosolo wana il faut équiper libala na bino bosolo ya famille mwasi te bosolo ya famille mobali te bongo ya bino mibale ya biso mibale yango ne bosolo kati na libala yango ne ekosala ete ngana yo toyokana toyebana na masolo wana tokosolola nzela nini esengeli biso kotambola po tolonga kati na kosangana kokende liboso po kati na libala nzela ezalaka nga Papa Rodi alingi ngai na bota na ngai bana na ngai Papa Rodi loko alingi ngai na kobomba so na lobi kaka kolinga nga te pamba te ya bota na ye na taza jeune garçon abota te nga na bota na nga na bomba ka bana wana mama bombela nga bana wana soki na lobi libale okufe na moni malamu na lobaki na bota na nga te nazala nga na bana te po alinga ngai mobali pe asala ba divorce na ndenge bota abi onga na zwa za jeune fille soki kaka nga na meki kolobaki nazala bana na nga 10 lokola za jeune fille mwasi akolinga nga te me nga nalingi mingi akoboya ngai donc esengeli kaka nasala soki nini en tout cas nakoloba na nga vérité te na bombi na nga vérité na nga tango tokoma na ndako
eya kokuta ye kaka kuna asutuka kaka ekozala mawa mingi na kotala na motuna oyo siso otuna ngai ke moto akanisa ete soki abombi vérité vérité mama journaliste elaka tetu atako lelo bombi yebake lobi ekobima bango ntango kobima kozala ndenge nini nga na banzi kasi yango eza kosala pitopale kokati ya mabala baike na mboka bakongo baloba ke yo olingi soso ndima bosota soso soki obombi soso yebake lobi na ntongo ata otandele mbeto lobi na ntongo oyo okuta beni abebisi esika nyonso wana babakisi lisusu ete olingi soso ndima bosoto na ye na banzi kati na libala soko ndimi koya basoso na bosolo yebaki na bosolo mpe ndima nyei na ye po place soso alalaka abebisaka kaka me nga si nayebi yo nakoloba nanga verité te pamba te si nayebi yo so nayebi soka verité lobi libala yango ekufi nango oyebisi nga mpe antuka mama moyen te nga moyen eza te yango nde libako oyo eyi kobeta babilenge kati na mokolo na lelo oyo akanisi ke soki abombi lelo oyo lobi akobika na mutu oyo akoli oyo mutu akomela ndenge balobi mobali akomela koloba bosolo kati na libala je crois ke yango nde ezali eloko ya yambo ekoyeba ye kotambola oyo na solo na vérité kati na bino mobali kati na libala yebaki libala na bino wana eza na avenir soki abandi kobomba lelo oyo lobi eyebani nyamuni ya musi ekoti ntango moninga aoya koyeba solo nini oyo obombelaki ye ekosala ye pasi koleka yango nayokaka bamosusu balobaki depuis longtemps qu'est-ce que tu attendais pour me le dire tu me le dis maintenant ezali mabe mingi ekozala malamu tambola na solo même la Bible le dit oyo akotambola na solo mpe akopréserve monoko na ye na makambo mabe ye nde moto akoyeba koumela kati na mokili oyo e akomona mikolo malamu na mokili solo ememaka bolamu solo ememaka kimia solo ememaka mutu aumela ebele na banzi ba mikolo bayebi ke te mwana okosaka te alobaka solo mwana wana ata place ba mikolo bayeli akofana mwana lokuta babengana yo yebi ke solo ezokisaka yo lobi ememaka bolamu na oyo etali libala malamu na joka ebandeleke na joka après okoki kopesa bolingo makasi soki ojoki bolingo wana nyonso ekoyaka mpo na oyo kutu solo oyo olobelaki nga liboso olobaki no solo na makambo songolo pakala mais soki na koyeba kokosaki nga na solo no yeko kuma lokuta lelo omoteka obebisi nyonso okondima su te nyonso nga koyebisa ekokweya yo zaka no lokuta makambo nyonso okoloba na mobali to mwasi akoloba ekomi lokuta ndenge balobi na lokota lo français ete tout est devenu remise en question. Est-ce que pour na wana pe alobaki solo est-ce que okomi moto ba est-ce que soki ekomi boko yebaki libala ekomi déjà na misisa bafanti ndenge balobaka misisa ndako ezo misisa elingi ekweya mama libala elingi okweya pamba te vérité ezali te yo olobi solo te solo mama tata yo moto oza kolanda biso ozoka makambo papa rodi azoloba mpo ozala malamu kati na libala na yo esengeli bosolo ezala est-ce que il faut loba vérité oyo yebi banda kala ngai nasala makambo na ngai ya ndenge na ndenge soki nalobi vérité oyo ngai nazalaka nango ekoboma libala moya koloba yango eza te pamba te ngai nde naza awa nasopa baza mebele soki epesi kokoso kati ya libala na ngai eske nayebisa molongo ali na ngai naloba to naloba te soki nalobi libala ekokufa nayebi te papa rodi omoni boni na mwa mikolo nasali kati na mokili eye namona oyo mpe balongola zemi azwi libala mpe aboti na ye namona mpe baoyo balongola zemi azwi libala aboti te mpona koyebaki mpo olongola zemi yango ekosala ekobota te to mpo olongola zemi te yango nde ekobota ezali mwa pasi abandi nyonso totikaka mpe na nzambe yango nazoloba awa na apuye ke vérité eleki malamu koyebisa moninga nao obike nga na vi nanga si nalongola zemi tala boye okoso nalanga nango nalongolaka zemi boni ozoloba ngo lokola lisolo ma olobi vérité moninga ayoki alongola zemi mais kolongola zemi
tu peux rencontrer un intellectuel. On l'a dit, dans cette fille, dans mon équipe, dans un cerveau, pour ma casse. Pour m'entendre, ma collègue, on l'a dit, j'ai un esprit dur. Ça peut être votre avantage. Là, vous avez que vérité, ça peut être votre avantage. Avantage. Il y a des avantages là-dessus. Pour par exemple, moi, ça, on l'a dit, j'ai un esprit dur. Donc, j'ai mis qu'on supporter. Côté avantage, et là, comme nous sommes il y a un avantage. Il y a des avantages. Et c'est la grande. Ah bon? Ma belle, elle a et avantage, na des avantages. Côté nous sommes là, ma belle, nous sommes ça. Et sur la lobby, et que ça, ma belle, comme bomanga. Nous sommes pas là que personne s'essaigne. Pas nécessairement, mais essaigne. On a gagné au lobby bosso. C'est ça la vérité dans le mariage. Oh, Monique et la Lenda. Oui. Ah, moi seul, on l'a dit bien. Dans un esprit. Le oyo makambo makase koya aza na esprit supportant pourquoi on l'a mis ya tsakata mais belé bakufa mais ya le mola biki do monsi waza de esprit avantage na moi wana oui mais inconvénient na ngo a era salagi acte wana est-ce que baby c'est na quantité inconvénient ko pe yali oui nyonso il kamo nyonso ezala côté bala mola mo yali côté pe mabe yali mais na ko sepela olo babo solo avant yo zolo bageka na vula bazé e mobali pa lo bageka pe na lo kolisa bazé c'est pour ça que boza ka ndenge moko siko to zonga la zero yali ya o yali sembo to bo solo loba yango to chamba bondi to belela nzambe ayo kala biso mawa place yo pengwa ki il se peke na mawa na nzambe yo sono be fasa ce qui réellement aux chrétiens ça peut se passer et l'obité que on la zemi po onima te pas intentionnellement lisumu nyonso il faut ezala mpona mwana na nzambe lokola libaku nalobi teke bolongola kana bino bazemi loin de là mais papa Rodi soki totie teme oyo pamba te tomoni na kati na société epai wapi biso tovandi mabala eza kokufa libala ekufi mpona nini bosolo mwasi abimisi vérité mwasi abotaka aboti na ye aloba te na mobali na ye ke nga na bota ya moto balana azwa bana wana bakoko bakoma mama ya koma yaya bakoko wana bavanda ke pa mama mwasi wana aloba te papa Rodi to mobali aloba te bovandi 5 ans 6 ans 7 ans subitement moni mobali aye na bana na ndako to mwasi en tout cas papa makambo eza wafona yebisoka vérité nino lingo yebisa ngai papa okosilika mobali akose na kosilika te mwasi alobi ke nde nazawa nazaka na bana mibale bana wana yo mona ke pa mama yango mona anakipaka bana wana baza bana ngai mobali lokola mwasi ayebisaka ye na ebandeli te epesa mobulu lelo tozoloba libala eza na nzela ya kokufa eka mosusu ezali mobali abalaka na ye aboti ayebisa mwasi te abali jeune fille makambo ndenge wana tata aya na bana yo zaka na bana bonga na kokana ngati ngai na kokana ngai te kokana ngai te wana yango eza ko bomba mabala yango na baza ko bomba vérité to lobi eske vérité otango na koloba ngo libale kokufa to kokufa te mama na likambo tozana ngo moko malelo yango wana to kolanda nde oyo maloba mo centre elobi na mokanda 1 Pierre chapitre 3 verset 10 elobi bo si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Ah bon? Keba mai ekomisa monoko na ya lokuta ezala na monoko na yo te. Zo chapitre wana balanda. Ezali na mokanda 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Nazongeli si quelqu'un veut aimer la vie et voir ses jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Abandi. Et quand on lit déjà eloko oyo etali bosolo katina libala. Ah bon? Nzambe ayibisi biso e kozala malamu obimisa maye ya malamu na monoko na yo solo na monoko ke lokuta. Trompeuse wana. Na banze eza li français. Eza lokuta na lingala. Soki lelo olobi lokuta. Mais balobi nini la vérité est écrite. Voilà. Yebaka ete ato bobi lelo lobi et kobima tango kobima ozala wapi na banzi malamu te ebandeli na loba nanga bosolo et kopesa nga kimia kati na libala et kopesa nga bonsomi et kopesa nga pe valeur moi si oyo moi si na tete moi si na loba la vérité
bon mobile non et le qu'on dit na et pas abattre ah j'ai une femme qui dit la vérité soki sai ezakati na libala esengo na mobile alobaka makambo moi si na lingala li souhaite comment regarder na li français oh ma femme elle est splendide magnifique non c'est vraiment du jamais vu wana comme na li français mais soki moi ça c'est le mabe moi je wana bololé wana lokuta ekoti wana comme lingala ouais comme lingala bololé na lingi utu comme on a été malamu na kufa mais oyende muto lobaki na lingi otiliwa na lingi mais comme soki kaka lokuta ekoti ebebisaka nyonso malamu na loba vérité dès le début dès le départ na lobi vérité et que ça là passe et belé pesi na mona ba lobi vérité ça les passe accueilli une semaine 2 semaines 1 mois ah bon monaka allo ozawab papa bana mukolona to solo ko kenda le bitete akomokosa tena na makombe belé est-ce que na ko ko mona yo wana yo ce que mon indé wana vérité wana a digérer yango a accepter yango mais ça na mibali musu ba koka ngote olobi no bosolo kangi kaka na bandi na lobby eloko na bandi eloko peza ya motuya kati na émission oyo ezali nde bosolo kati ya libala est-ce que bosolo ezali malamu to eza malamu eza autorisé na bino mibali ezala yo mobali ezala yo mwasi kaka lobaka solo mobali ya kosaka na ye kati na libala tozali na ba chance moko ezala yo mwasi ezala mobali na oyo etali bosolo yo tokanta yo mobali siko oza mobali lokuta kasi d'après bino mibali te biso epa na biso eza autorisé tokosaka na biso nasali boye na ye nakosi na nga mwasi na nga nasali boye eza autorisé ya bino autorisé basi nde balobaka solo bino nde bokosaka basi eza autorisé soki mokete mama journaliste mama nzusi nakoki koyambola yo mpenza solo soki tolandi liloba balobi parole trompeuse balobi kaka na femme te balobi kaka na mobali te balobi si quelqu'un moto nyonso mwasi to mobali o alingi amona ba jour heureux vie ezala vie heureuse malam aloba bosolo ezala mwasi ezala mobali ezate mobali o surtout ba Congo ngana mu Congo na bibisala na biso soko zimbongo liko bibisa obiliko bibisa 100 francs okosi na kosuba wa okota ko bibisa bobisi oye obisika wana mu Congo lokuta o bomi na poche mususu o bibisi pe mususu c'est très mauvais. C'est vraiment mauvais. On appelle ça thème mususu no bimi c'est to kolobela ngwa. Mais ezaka ka lokuta. Na so lobela be na kati lokuta. Mibali ya koyebisa moi c'est vérité te bozwi na ye. Okay, okomi na makango mususu. Okay, papa oyaka d'habitude 17h30 comme na ndako jour on oye 20h. Oh non. Et comme na français, soko moni mobali comme no loba français na ndako. Mama boyokaka. Ok, vous savez aujourd'hui vraiment, il y avait beaucoup de travail, tout ça. Ce que mon mobile on a l'écouté bandi. Et bandi. Ce que mon mobile a les gars bima. Papa, mais c'est quoi? Mais j'ai beaucoup de choses. C'est bon. Ce que mon français bandi l'écouté à moi là. Biso ba mibali siko lingo kosa pour moi ça banga to bisa kama manzaka. Manzaka bibi siko. To bibi. Moi ça le na boy na makamba ko ba mama tika na fona na kimia balaka boy. Et on fona kimia l'écouté c'est quotidien bibi yake. To comprendre je na français na monoko mona mobali siko linga limbo la likambo. Akobe ko ba français. E ba ke l'écouté ça la kati. Ba mama na pesi bino maye. Mama la muka solo. Mama la muka e pa ko solo. La muka na solo. Mais eloko na yoka mawa ngi wana eza moi entre parenthèses soki mwasi alingi mibali ebele na vie na ye babengi ndumba mais soki mobali alingi mibali ebele babengi ndumba te alors que bino mobali bo ndumba en réalité pona ni ezali sorte ba mama na côté le bino mo mokele lo c'est eza injustice mo na ko kutana mokili o banda na botami ti lelo yo na tunaka na lingaka na yanola eloko na euta wapi mwasi ya ndumba mibobala la ndumba zalakate ce que moi c'est mimoli azumi bale base bele bale Jona sakana kataza danser ndumba na mokanda nzamba za ndumba danser na tuna bino Jona danser na tuna ba mama azandumba ndumba ona moi c'est ndumba le jamais de la vie bino mibale wo ba ndumba mama lamuka ezala mobali ezala mwasi o ko sala boy ko sala songolo pakala na kata libala azandumba bible lobi yango. Ah bon? Ce que yi libanda abengi yango oyo bala bengi yango adultère. Ce que nano bala te ozana jeune garçon bengi impudicité, c'est condamnable devant Allah. C'est un péché à fuir et surtout dans les mariages. Oh, l'obano vérité vous allez malade.
soko koyimbeba mama limbisa na baby lini loba et que ça la passe mais que c'est là et puis quand na libala c'est que j'ai aussi constaté toujours na bosolo soki moi mobali asengi moi si pardon moi ça limbisa akoloba na ye mais suka ko limbisa mais soki moi ça salimbeba asengi pardon mobali moi qui les baby ba to ba yeba kate ba koyeba qu'il est bébé. Ah, c'est bébé, c'est qu'on a un bébé. Mais moi, c'est qu'on y a l'obité. Mais moi, c'est à Boba. Maman, il y a Boba. Maman, il est là au côté de maman. Na côté, na zolo babé c'est. Na zape mo Christ. Maman, souka sali mabe, a sengi papa mo libis, po papa libis. Ya qui est dans la musique. Mais papa, souka sali mabe, a sengi maman mo libis. Facilement. Les papas, quoi, ça va bien de assommer qui boude, assommer nini. Le koutanaï. C'est un mauvais monsieur. Loba bosolo. Loba bosolo. Et mingi, papa, pas singa pardon, il a passé. Mais maman, il faut qu'à bon, singa pardon. Mais maman, t'as pas qu'à dire, ah, papa, n'abi que vous le caméra, les caméras, on a le ministère. Oh, bah, maman, félicitations. Bisous, un bal, et sur le couteau, les qui bosolo, quand tu n'as les balles, et les qui m'a l'âme mingi. Pour solo quand na libala et comme ma confiance. Si que papa dit eloko nini to politique nini moi si to mobali ko ikoza na yango na kati na libala pour regarder confiance ya entre bino mibale eloko nini to politique nini mobali ko koza na ona atamba maman na mukuse politique à solo et je dis que la sembo pas de cachotterie. Voilà. Le basembo, zala ouvert. Ngana lobaka même téléphone na yo, tika yango. Babengi, mama ya belanga na nani wana atali. Ah, ça va. Ata jumu sous leli mama musika, akobanga te pour pesa le téléphone. Yo kuma téléphone boy likambo zawa. C'est que bombi likambo. Il faut être véridique. Zala ouvert, vérité, pas de cachotterie, na mukuse de yango. De ce que zo bomba likambo te confiance on écoute maman ah moi c'est na so yebisinga likambo il faut ça la solo ezala moi ezala kama bali shi ba téléphone so simba na sange muta bangela ngo yeba déjà que na kata libala confiance ezali vraiment libala wana eza je libala bosem mais papa ro dindenge na yebisa ke ba kami bale wana tozana yango lelo mabale za kokufa okoloba nini kote mama wana to okoloba nini kote tata wana eloko ezali wana eyeli de ba oyo banzinga na bango o bayebi likambo wana o likambo wana yo o lever be équivoque mais likambo wana na mutu alingi alobela yango ekozala d'abord oyo bakati il faut que na musika na koki ko pesa il faut koyeba d'abord source et place ezali wapi na ero yoka maman ero yoka papa to koyeba place ezali wapi na koyeba ko pesa conseil par rapport à wana dans le cadre ko biki salibala wana po awa to linde to biki salibala avant na pesa réponse il faut na yeba le nœud du problème et bande et place line ezali kambo est-ce que ils ont la vérité albaki semboté wana na ko kedeti wana na papa pe na koyeba place na ko kede mais na mokusi na ko ikoloba nini kati na libala ya oba bengi bolembo. Ah bon? Et ça dans 1 Corinthiens 13, sur l'amour. L'amour supporte tout, l'amour comprend tout, l'amour aime tout, l'amour aime la vérité, l'amour ezali wana. Pona bolingo, ce que salimo mikolo, on peut aller jusque là. Na bato wana, il faut que kande mutayibi le balanzambe. Bako za solution na bango nzamba za monene. Alebani problème à mutute. Nzamba alebani problème. Alebani problème à mutute. Mais ce qu'on a bandé quoi na surtout le bipé boye. Pour le cas de contacter bango pour voyez ba le nez du problème pour na ko luka moyen ko arranger to sala ndenge ni ba sala lo lenge ni. Ce que nzamba pesibiso makasi naza prêt en tant que mwana na nzambe ce que na moni bandiko na ba encore so naza prêt na kende to yeba toujours pour une solution. Quand il y a des problèmes, il y a toujours une solution. Là-bas aussi babalani, il y a toujours une solution. Ce que ezana makambo belé o ezo le kanakati na mboka na mai matali boso na kati na libala to kena o malembe surtout pour moko soulevaki on est présenté mobimba vérité zate moi soka zui mobala zana ngote vérité moi ebisa yeke zate nzoka nde boziona ya zwa na kati na libala moi ayebisa mobali ke ndenge na bimaka boye
nazalaka na fond ya boye nazongisaka boye eza te nyonso wana eza bakokoso ekozanga vérité ndenge outi kosouleve point moko ete tata yamba apesa mbongo akotaka quelque part wana nayokaka moto moko abondelaka tata nzambe kopesa bana nanga mibali oyo batangaka mbongo na toilette te ezali solo libondela mokolo tata mokolo na mokolo asambelaka asengelaka bana babala mibali oyo batangelaka mbongo na toilette te vérité eza te ata na mbongo vérité eza te ata na mbongo vérité eza te wana mpe susu émission mobimba wana tokolobela awa bandeko balandi oyo baza kolanda biso boyebe te bosolo na kati ya libala etombolaka bosolo na kati ya libala yango esimbaka omoni libala wana bato wana basi bakokisi 40 ans 30 ans na kati ya libala bosolo soki ezali bokovanda kimia na kati ya mabala na bino na banda papa Rodi tokomo chute na émission na biso ete ya nini okokopesa conseil moke na bandeko bakolanda biso na teme na biso tolobeli bosolo na kati ya libala nayebi te ntango mosusu motuna mosusu ozalaki ozelaki na pose na pose yango te mais eza kati na yo okoki mpe koloba bandeko balandi bakoka kozwa quelque chose na kati na eyano wana na koyeba koloba be liloba suka na kozwa la liboso maloba na nzambe na toujours na 1 Pierre chapitre 3 verset 7 elobi Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Biso mibali, biso nzambe atomboli. Libala sembo to sembo te. Ezande na biso ba mibali. Na ko bakisa lisusu boy. Moi ça cause la malamu. Mais à côté de libala, bizalel mobile échange un peu moi aussi. Et bon on les peut moi aussi. Et bon on les peut moi aussi. Moi ça changé naï. Bizalel moi aussi peu. Et bon on les mobile a changé naï. A changé naï. Tato zaki mabel obisaka batute. Mais l'autre tato comme solo là. Et en tout cas moi so yo hein. Awa na koloba nzamba zoloba abiso ba mibale to la sa sagesse na ba rapport na biso entre base pour ba ba être faible. Ngainde. Tombola moi si na yo. La question est là, na sembo, na vérité. Te boyete boy, boyete boy, boy. Lelo lobi, moi ça ça le là, moi na moqué. O lobi lelo lobi zalane la patience, la persévérance. Na Bible so loba. Una kama ça comme boy mobile na kali garate. Akomi joko kota na nzela. Yo ne mobile. Na le baka solo. Le ba solo. Ce que mobile ozana solo, o bemino mo na solo kini e kokota. Ngai na koloba pos libala ezala penza ikende ti seko mobali nde c'est lui qui est le chef de la maison et le maître yamone a balobi Marie montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme yonde mobali nzamba lobeli nzamba lobeli ba mama te yonde mobali bino mibali biso ba mibali moi sinanga kozala ndenge nga mobali nazotambola katanda yo mwasi mususu goigo elga okabata amoni bato bazwa isi mwasi na boma biloko moi ça c'est la nina aussi lobi be mo so mona ndeko na zo abu biloko oui to mona ngo mobali akabaka te moi c'est côté kana politique wana lelo eko pesa mobulu na mokuse tout dépend de l'homme pas de la femme tout oui l'homme est le maître de la maison ce qui goigo to mabe côté na kata lebale c'est toi le mari bimbele mabe ba yali ko mama ezate ke pona mobali ya mabe mobala mabe amemi pe moi sine na makamba mabe bango ni suka ko mabe bongo base mabe o ba memi bibali na mabe yo de mobali jo wana pe to tem mususu papa mobali de il faut y campi ko ko ngana moi c'est yo de diriger moi c'est il faut diriger ya mo de bible eza ko mais na sande na makongo na eza pe bongo te to mona lelo basi ba diriger mibali o ko so sanga na bomona na ngato ba ko lo bagé d'une manière générale, c'est l'homme qui domine sur la femme. Mais Bakongo Balobin Taouzan Kaka, féminin, dominant, masculin. Wana de comme Bozoba. Et comme Bozoba, wana. Féminin comme dominé masculin, wana ndeza suka ya émission na biso, ya mokolo malelo. Solo bandeko balandi tolingaki bino mingi, toyambaki, mobianga mi na biso papa Rodi. Papa Rodi kombozoki ma papa Rodi Lubela Kifu. Yenda zalaki mobianga mina biso ya mokolo malelo kasi soki bolandaki biso na bokebi tokozongisa matondi mingi epai wapi ezwami bandeko bakopesa biso maboko sima ya kamera ezalaki papa
Saint-Denis bongo epai wapi na assistance ya Mananga Kapela na yenda masini kuna epai wapi bakolamba yango bachebe pis bien po boyamba ngo kitoko okati ya bandako babino tokopesa na tokozongisa matondi epai ya papa na biso Papa Kiro yende mutu alambi yango bolana malamu po yamba ngo kuna epai wapi bino bozwami bongo tobosani te epai ya Yemei boss the boss Papa Clément Yonde et bongo la femme du patron Maman Ginette Samba ya ba Ginette bye bande kono sa poto na lingi bino mingi bolandi bolamu ya émission na bino mama lamuka bye